bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Site Ase Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Après, c'est lui de la cité de l'OIA, voilà, comme on dit, hein, bien sûr, mais aujourd'hui c'est la Cinco qui compose, qui facilite, si on peut le dire ainsi. Après, Dame Kodjo, le autre Solana Ndeko Flavien, il passe à Yandeko Eliezer. Bon, mais ça, moi, mingi, pena ba émission na ye, Tokundola, par-ci par-là. Aujourd'hui, tu reçois na ye, Ndenge Masolo Zobanda, na facilitation, bien sûr, il y a Cinco, entre rassemblement, na majorité présidentielle, et puis position mingi mingi. Il y a honorable Franck Diongo Lelo Oyo, à Boyi Kolanda Vi, il y a Etienne Tshisekedi wa Mulumba Oazali, président du comité des sages, bien sûr, il y a rassemblement. Ndeko Flavien, bonjour. Bonjour, mon amboka. Qui m'ezali? Ah, qui m'ezate parce que oyebi ke eza ko inda ndena barambutu mbutu ekoti to bango na baimboka mikila poto. Congo zamboka na biso esengeli to batela yango. Esengeli to batela yango et puis tozo beta sete to lo baete mutu abangisa mutu te to kolemba te to kobundela Congo tina soka. To bundela Congo tina soka ndenge lobi mbutu ekoti na ba yi politique mais tozonga moi rétrospection mukie. Dialogue ya Union africaine simbi na ngote hein. Na lobaka likambo wana na banzi bandeko bakolanda balanda ba mituna nyonso oyo ngaza kotuna baimboka na cité Union africaine pona otasa bango ete et surtout moi mboka Vital Kamerhe na tuna ka mituna et comment ki soki Vital Kamerhe abimi na na micro a fâché ba image ezali banyo so na YouTube ba fâché pourquoi bon mituna na ngaza ko déranger omoni biso tozala ka observateur indépendant tozala ka bato to mona ka musika chronique politique to sala ezali teke to sala maseki. Total ça qui va ndeko na biso bakendaki na cité Union africaine. Mon mboka ndeko Basile, champion du Congo, les députés les plus élus na Congo mobimba. Journaliste le rôle biso pona ko lakizanzela pona ko telemela ba population à Congo ya Kinshasa ba pesa ki est ba voix na bango abima ki député le plus élu. Mais na tunaka mon mboka la bima yo daki élu na liste ya 7 soutien Etienne Tshisekedi. Mais aboké dialogue ya cité Union africaine bobi sangai. Tshisekedi a keité. Rassemblement et keité. Bon banzi penza que dialogue bozo ko kende e ko botambuma. Oh non, moi na mboka ndeko Flavien kanga dati ya lelo, José Makila même baza ebele, ba José Makila ba Lisée Dimanja otuni ndeko Basile, li passe na moko kutu. Moi na mboka kovo ingila. Akena kité, o bazaki voter na liste moko. Mais bandeko ba pesa nga réponse par lobiete. Kabila le 19 a kokende te. Et le rognou est au Salema. Ce qui peut bolingi a kende. Bon, accueil et le rognou est au Salema. Ce qui m'a ça c'est bête na Kinshasa. On a réponse à mon amboka de Kobazila. Ce qui m'a ça c'est bête na Kinshasa nana côté lema. Ah ben on lingenza. Ce qui lingenza est toki na Kinshasa nana côté lema. Et c'est ngento kende ko sola bande ko majorité pour to ba compromis de rezo pour de kimeza na mboka na biso. Ngabisi mon amboka. Bozo kende ko sola mon amboka Joseph Kabila. Bo kende ko solo na bandeko ya majorité. C'est vrai. Mais est-ce que garantie nini bokozwa oyo bokosala et ko sala te ba congolais nyonso o bazo na bino bazaneli ki été après ba accord boko signer solution comme na solo parce que bobungi sans cité ne ba tribunal na mboka Etienne Tshisekedi bobungi te bandeko na biso bazaki convaincu que o bazo ke zali dialogue ba o nyonso batikali baya. Même na souka clôture na bango ya dialogue basengi bandeko zo batikalaki ba ko yango to monaki ba aventure seulement mingi mona mboka Willy Mishiki o azaki na rassemblement ake ko kongola pe batu na ye abi que non tozana primature na poche et l'autre na ko senga to kei mbangbango nga te sama mboka Willy Mishiki abi mona mboka Willy Mishiki est-ce que kanisi nde bozo kendelelo yo ça Etienne Tshisekedi dialogue wona ko botamboma bobo sanate bandeko balandi problème ya Congo tozolo ba yango lelo problème ya Congo lelo yo après l'élection en 2011 eza batumi balé Etienne Tshisekedi wa Mulumba be 50 mokongo koba président élu, bandeko babine masolo le kaka. Tozali mwana mboka Joseph Kabila, président élu, bandeko babine ke makambo le kaka. Mais tomona ka mutu akataka makambo. Yemoko Seni akataki en faveur mwana mboka Joseph Kabila. Tomona ki Etienne Tshisekedi ake ko prêter serment na limité. Tomona mwana mboka Joseph Kabila ake ko prêter serment na OIA. Bandeko bamona ki masolo ngele kaki. On s'est retrouvé avec deux
personne qui va poser problème. Joseph Kabila a gagné une élection. D'après les résultats, il y a Seni, dans l'élection, il a bâclé même à taille, Joseph Kabila a reconnu qu'il y a un gros. Namon Nambo Kadjan Tshisekedi Mutu Banda. Mutu Banda, titi tokenanga, titi yangoyo. Alors, tout le monde a souka, c'est Vital Kamerhe, coordonnateur, il y a opposant qui a niveau, il y a cité Union africaine. Tout le monde a massacré, tout le monde a demandé Basile Bakay, tout le monde. José Makila, José Makila, au cas moitié, parce que moi, Namboka, ça tenga magana déjà, quand déjà gouverneur de l'institution Kabila, déjà tout ce qu'on connaît, moi, Namboka, José Makila. C'est opposanté. En tout cas, opposanté. Bande Rognon, sur la Kenya, l'institution, va opposanté. Peut-être qu'on bête à cette bande Rognon, sur Oyo. Le nom de Baba, Sami Badibanga. Est-ce que Sami Badibanga est opposant? Tu bête à Masolo, Sami Badibanga, mon Namboka. Pour la répondre, on tourne à yo. Dialogue oh ça les maki na cité Union africaine ils allaient qui dialogue té oh ça les maki na cité Union africaine ils allaient concertation bis ndé continuer qui tout le monde bande ko la biso moi Mboka Vital Kamerhe tout le monde qui bande ko mususu o ba kena ki na concertation bis donc élargissement vrai dialogue oh to beta ka c'était oh communauté internationale a sengaka oh yo bande ko ba signer l'accord cadre Addis Abeba na Sun City bande ko ba zelaka tilelo ils allaient dialogue oh ko salema entre moi Mboka Etienne Tshisekedi Mokongo Koba na moi Mboka Joseph Kabila des dialogues au Salema. Même moi, Namboka Frank Stemai, na beta certaines lots pour na bossa na yango. Bande ko ba bossa na te. Moi, Namboka Etienne Tshisekedi pa ngaka bunga. Na Ibiza, na Poto, ba corps signama ki bangoleka ke belé ba pesi majorité 36 mois. To boya ke loko na bande ko ba kanisa. Wana pesa mboto, na pesa mbote na bande ko na mikila poto na bossa nte koko madera. Elongo na ba combattant ebelé na mikila poto, ba sala ba marche, ba tie cercueil Etienne Tshisekedi na cercueil ba image yango na lakisa yango na Kinshasa balobi Etienne Tshisekedi a trahir poto ningana ka mona moko Etienne Tshisekedi ba santé bande ko IDPS ba santé bande ko rassemblement ba santé marche salema kana mikila poto na tuna moleka mituna na tuna ka bande ko participer ka na marche wana na Kinshasa bande ko balandaka ba telemela ka mona moko Etienne Tshisekedi alinga ka bunga grâce à bande ko rassemblement to monde ba fana diongo bolenga ko ba ebele oyo ba telema ki komba ko ba bite yo bunga zela zonga na zela mwana mboka Frank Diongo na ko féliciter parce que lobaka akotumba moniere na mukula ko mona Tshisekedi ko sala dialogue na Ibiza topé c'est lo ba corps o bande ko signa mikila poto lelo yo Tshisekedi asala dialogue wana susute bande ko oyo bangaki ba tekaye basi bayebana babima na poisa to so kundola bango basi bayebana mwana mboka Etienne Tshisekedi azonga na nzela comme président conseil des sages ya rassemblement elike na biso zali ete bande komi balé wana Joseph Kabila Etienne Tshisekedi soki bakutani bakosolola mais na ko beta sous certains bande ko balandi soki pe Tshisekedi akei po atrahi mboka to kene malembe ya président mituna yo sala bien té alors position à premier ministre rentra Sami Badibanga ici ba nommé après accord oyo ezaki signé na cité de la Union cité de l'OIA les position na kozala nini ndeko Flavien mais question tout ninga za quoi na kutana ngelo bina kitamo magasin donc asa pena na cortège déjà pilon zoleka sika kusuka wapi mwana mboka Sami Badibanga na tuna kai motuna en tout cas yango to loba bandeko omoni na makanisi na bilone bondo kanisa que non les paroles s'en vont les écrits restent non biso ba journaliste na presse otika na ba image même ba image yo na ba YouTube ezali banda to bandaka bokolanda soki bobetini na Kongo to kondola Sami Badibanga bokomona na tuna question na mona mboka Sami Badibanga wana zalaki gros président groupe parlementaire IDPS allié akei nango na tuni me bino boye awa masolo na cité Union africaine ça Etienne Tshisekedi tata na oya molimo mwana mboka Sami Badibanga eloko nini ko botawa mwana mboka Sami Badibanga bino abinde ko Flavien to yaki awa na cité Union africaine po to fungola nzela po tata na biso aya esengeli aya na suka atala mausala to ko sala ye moko pe aya abongisa mais curieusement mwana mboka Etienne Tshisekedi rassemblement ba atikala ko yate mais mwana mboka Sami Badibanga na ko kamwa lelo yo ndenge tolobaka nango toyebi na biso ndenge majorité yango elekaka nango ndenge badriblaka na bango Vital Kamerhe akanisaki fete salemaki mais tout butu comment on a que non Sami Badibanga abimaki bolandaki mo Vital Kamerhe na kokota te mais batunanga bakokota toboyi politique wana mwana mboka Vital Kamerhe toboyi Congolais azasu mutu akozoba ete yango lelo na est babandi ko désavouer déjà na plateforme oyo mwana mboka Vital Kamerhe azali batu babandi kolongwa Batou babandi kolongwa défection et koti bolandaki même bino moko bien avant ewanga atambolaki bien avant bande ko belé batambolaki donc pour na kolakisa que même pas Vital Kamerhe izali ya otoka batyo so bali ko mona nzela ndenge fragiliser alors mais siko Sami Badibanga to ko mana isusu mona mboka Sami Badibanga akamwisi batu parce que
Pour nanga so ba nomma qui fallait passer la préalable. Comment ba ko nommer premier ministre? Matata Mponyo a nommé ba na ba régie financière, ba tunaye, ba ndeko naye, ba directeur de cabinet naye, donc ba master naye, ba petit naye. A nommé bango na ba régie financière oyo eko pesa o mosolo pour organiser l'élection. Dengue boyo kani na citoyen africain après 16 mois, moi na mboka. C'était la musalani. Oko sala nini? Matata Mponyo. D'abord na kolobelo comme on était Matata Mponyo. Tout le monde nenga tiemboka à genoux. Lelo dollar a tiqué dans Tony. Mon amboka Matata Mponyo accueilli. Lelo salaire va fonctionner à combien? Mon amboka Matata Mponyo accueilli. Fibre optique. Oh to beta sete bazoba kabila. Tout le monde a un côté. No kate ribati na mwanda. Basakana na nengo santé. Lelo aéroport à Kindu. Mon amboka budget mongo bima pour batonga aéroport à Kindu. Mais moi bisangai. Bosi botambusi na mokonza mboka. Mais aéroport à Kindu ata libanga te. Ata libanga te na aéroport à Kindu. Mongo bima. Mo kenda wapi? Mon amboka Matata Mponyo. Tozo tuna lisusu mituna mususu toluka toyeba. Macroéconomique ba Congolais bali yango wapi? Macroéconomique Ozobi Joseph Kabila tina suka. Bosise tina régie financière olingo bomisa mona bato. Oyo azali na posa a sauver Mboko peut-être d'une manière d'une autre toyebite azamutu. Kotala kanenga wangani bande ko majorité présidentielle. Nous avons pris acte et échec il y a Senko. Mais lelo Joseph Kabila l'axi que de Senko ozo sala musala ayambi bango pe musala les autres continuer. Lelo vrai dialogue ozo salema. Oh salema qui na cité Union africaine toko continuer pe toko persister toko benga yango. Ezalaki nango élargissement ya consultation, ya concertation. Ya concertation. Moi na mboka Flavien tokene malembe. Question nango ndeko répondre mais bien té. Alors deuxième dialogue, le vrai dialogue est bandi lelo. Yebisa biso Saïmba di banga longo premier ministre akosuka wapi ou après le musoko Sami badi banga stema izano kime aola la pongi soute. Sami badi banga azola la pongi soute. Ndoto ekomi mobulu donc pongi ezo kima e bututo. Donc ce que ça au moins batu même biso to population to tambola to za biso à l'aise. Sami badi banga azola la pongi te. C'est un cortège. Azai kolota déjà papa yo kozala premier ministre na mboko yo. Yo outi na IDPS tata na mwana mboka Etienne Tshisekedi B52 mokongo koba atie kolokoto te yo kino sana basi ba terrain na bango Etienne Tshisekedi parce que bazalaki d'abord qui trahira to mona ka on a Vital Kamerhe a trahi Kabila qui trahira ba trahir to mona ka on a Sami Badi banga trahi Tshisekedi akachaka okene yango ba trahir donc qui trahira basi ba yebi yeba que Joseph Kabila azam misu makasi bokasa ke azara yuma te bo confondre te que na Joseph Kabila boyeba kala na Joseph Kabila expérience il y a 15 ans au pouvoir asi ayebi ebele donc ndenge bo mesane ko trahir ayeba ki bo trahir vrai dialogue yango ko salema et li na biso les 19 oyo kimezala to boy makile tanga parce que makile tanga ebele surtout ya biso population pona badi banga pona moni que non il faut répondre exactement badi banga ako diriger te na sina baka yango badi banga ako diriger kana mboka ote aussi longtemps moi na mboka Etienne Tshisekedi avant Joseph Kabila te transition régime spécial oyo biso to benga parce que Kabila mandé sili ba député mandé sili ba sénateur ese sila ba député provincial ese sila ba gouverneur ese sila ba bourgmestre ese sila mboka nyonso ba mandé zo sila to ke na régime spécial masolo ngo bandi elike na biso zali ke batumi balé o ba bloquer kimboka Joseph Kabila Etienne Tshisekedi bakutana basolo la po kimezala le 19 to boy jeune makile tanga to boy bandeko to suto kufa trop to kufa pe na bitona bimebele na ba famille na to kundite to bakisa misusu to suto bungisi ebele Congo ezo appartenir na batumi balé pété yango na beta sete ezala Etienne Tshisekedi ezala Joseph Kabila ba bate Congo ezo appartenir pe na bango mi balé te ba bloquer mboka pété parce que lelo so ki population telemi o so landi déjà na intérieur ese bandi so okei na ba province ok na ba province intérieure au comment on a kuna ndenge bandida kotoka même na ba province oyo mususu bato bandocha elikia lelo bandi kotoka soki ba jeune nyonso to pe population ba bimi na balabala ko banda na ba province Kinshasa partout nazo mona armée moko ko défier même mon mboka général Kanyama tanga zo ba keno les 19 lelo ngo sale maté Kanyama mais Kanyama comme politicien toni to mituna mon général salaka musala na yo et puis na beta sécuriser population zo battre la ville à sécuriser mais alors baté eloko moko ko sale maté parce que azali politique ité politique na ba politicien yo mona mboka général Kanyama sala musala na yo tika pe ba institution et ça musala ngo ba cours de tribunaux et ça musala ngo tika ba service ba institution yo ça musala ngo mutu muso ko ba service mutu muso te osonanda mutu muso ko ba service muso te donc ko tika mutu muso asala musala na ye donc pona ko lobake kimia ya Congo ezali o Senko bandi to pesi longo nya musala Senko aza ko sala pona ko rapprocher asala ki musala ne bande ko majorité bakasa ke ezali échec tata mo konzo Joseph Kabila alaxi ke non ezali échec te ezali musala ozo ko salema et lelo yo déjà na niveau
ya Senko na niveau ya limité par mondialisation c'est bandi kala mingi te déjà beaucoup na dialogue ko banda vrai dialogue ko banda wapi e ko pesa kimia ngana manda ko beta 7 mandolo ba ata to komi le 18 tata mon Joseph Kabila ayamba mona moko Etienne Tshisekedi babeta masolo po ata le 19 le 20 kimia ezala population za la calme makileta ngate total avenir à Congo ya lobby ndengani toki ko tonga mboka na biso. Très bien. Alors tokene nanu muki lobby comme c'est très important à welcome ba jeune. Tonana na discours oyo Etienne Tshisekedi a le 31 juillet na boulevard Triomphal aloba que les jeunes prenez-vous en charge. Tu as na discours na lobby les jeunes ne vous laissez pas manipuler. Si les jeunes marche pied opposant il y a politiciens qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse congolaise pendant que jeunesse en jeunesse ils ont mis ça la tête jeunesse ils ont souffrir ba politiciens kaka na ba jeunesse wana ndeko répondre na mutuna wana. Merci beaucoup na otali ba jeune okolanda ba émission nyonso nga na sali soko tali période oyo ya mois ya décembre depuis na bandi ba émission nga décembre na oyamba so ba politiciens te na bisa ba politicien na bi ezala bande ko majorité ezala bande ko opposition bo vanda na ngai esengena so na ba jeune na yambi catégorie ba jeune récemment lobby pona bande ko ba Hollanda na yambaki ba jeune à Sankuru na lobby pona hôtel Sankuru ba notable à Sankuru bozali ebele na tuna ba jeune wana biso to ba jeune à Sankuru to lingi développement à Sankuru to lingi bonde ko Flavia Sunga biso to lobela biso ngabi te na yambi bino ba jeune à Sankuru mais ba leader na bino ba sala nini bino ba jeune parce que motuna nos ali vraiment très important ndengo tuni yango kolobakte nanga mo mutu Joseph Kabila ba se manipuler te nanga mo mutu opposition ba jeune ba se prendre en charge mais siko biso population to lobi nini yango pe na répondre na ba jeune na de côté peut-être que ngata na de côté ba jeune na bisi ba jeune à Sankuru lelo la même mende azali mutu ya ba Sankuru wana ozui mwana mboka Frank Diongo ndenge moko ozui olenga nko ndenge moko ozui natangi mende Charles Okoto ndenge moko ozui Cheikh Kitundu boza ebele bouta na province ya Kasai wana mais boye bisanga eloko ni bosala okoko comprendre que na Sankuru ata morgezate. Est-ce que vous comprenez? Ce que Taliban de Kono Otangi Mende, Otangi Olenga Charles Okoto, Olenga Kopia dirigeant, Otangi Frank Diongo député national. Pour on a Zotanga Bango en tant que population, en tant que Mwanamboka. Aussi bande Konyo sona, et nous zangi qui na Sankuru. Bazalata na morgue ya pamba soki mutu akufi, bachata na malili. Na Sankuru, ba école ya Malonga ezalite. Bon plutôt ezalité soko teli lelo ba médecin otali lelo même na Kinshasa vocation ya bandeko oyo ya Sankuru mingi ba uta ba bandeko so ba kasai ba minganga mais pas na bango ata pharmacie Malonga ezate même ba bimisa ba notable ebele na mboka na bango na bisaki ba jeune likamba de 19 ne ela musaka binote so bolingi développement ya Sankuru bo banda yango ne bo bandi bo ta la date de 19 te il faut combat continuer bo banda kaka bo et puis au moins kaka bo politicien mota sima na bino to bo ipe ba politicien ba manipuler bino wana ba jeune na Sankuru ba jeune mususu na kutana na bango ba jeune wa Kinshasa mwana mboka Jimmy Ngalasi na yambie trop mais na comment comprendre pe le mona bo excusenga mwana mboka Jimmy Ngalasi na o mona peke non et ça ba jeune pe ba moins sérieux le mwana mboka Jimmy Ngalasi pourquoi azali jeune oyo to bandi ko sungae mwana mboka ole ka plateau ba télévision ayambi pa na ngai akepa pa bande ko Florin Benga akepa bande ko musu bako yamba ye mwana mboka abandi ko zwa gaz et là pe le bakango ngwana bobo sana te pe à son mémoire mwana mboka honorable Christian Badi Bangi na to tanga kombo mwana mboka bien ka kufi ba lo bakama bien muto kufi te et servi dans leçon na Jimmy Ngalasi mwana mboka Christian Badi Bangi to ko souffrir ngai ndeko Flavien ndeko Eliezer mwana kolo lopango ozui mama nabiso auta okufa en Africa TV mama perd son âme aussi Kombo Koya vraiment auta okufa consort nabiso Abedi Esther Abedi perd son âme akufi ozui Esther Abedi ozui mwana mboka déjà Bierti Élisée Bumba butu to benga Frank Diongo ko na bata Frank Diongo batu Christian Badi banga koya mbonga moto ezate to futele moto mwana mbonga zo timonga fula ndeko comme député national comme Paul Luka interview na yo je suis à réunion je suis occupé je suis totali bonande ko eleza to bi tala ba fantiri batu bazali ko yawa to ko sunga bango ba komi ba député pour après ça biso interview to pesa ya embargo tindeko akoma député ndeko Eliezer atika oyamba mwana mboka Frank Diongo te ndeko Flavien atika ko yamba mwana mboka Christian Badi Bangi te ndeko Eliezer to yamba mwana mboka Christian Badi Bangi te et servi de leçon na bato basakana na biso ndenge moko mwana mboka Jimmy Ngalasi ayaki to bandi ko yamba ye mais nzoka médiocrité presque les amis alobi centriste jeune centriste to moni pe bandeko akyo ambrier bandeko ba jeune na Fonis Alexis oya uti na Fonis to moni na uti na MLC
ba jeune na MLC ambrié bango tomoni ba jeune Desi ya Fonis ambrié bango na yembi bango na plateau na laxi bango que non voilà bino ba jeune sekebo sangana solo pour na date le 19 botia kimia mais nzoka nde bandeko azo rouler ne pour la politique nzoka ne Jimmy Ngala c'est ça ko rouler pour la politique mais lelo yo tala aye et pas ndeko Flavien yango pour na état de jeunesse ils allaient vraiment pas si mingi ceux qui gênent les lois à se prendre en charge à ta objectivité na liboso à ta impartialité liboso à ta clivage politique liboso pour les lois biso ba gêne tout ça marcher puis il y a ba politicien ba utiliser biso trop bon mon na kango na ba marche bon mon na kango na ba meeting bon mon na kango ba 2000 francs 3000 francs tango ba ko pesa 3000 francs au sana ngoni et on peut comme ça ba gêne mo ba bimi ujana so ujana to ko pate majorité présidentielle donc ne porte à porte oh non ba gêne mo bimate mais tango ba gêne ba bimate pour la bino mo zo bangisa banani engi ko la kino ba gêne mo bimate bo bino c'est que bo bimate salema mais tango ujana o ne porte à porte pour sensibiliser ba tout non ko ba zo ka ba pine na mona ki pe mususu Félix Kabange bon la boka Félix Kabange ko somba ba pine bo zo somba ba pine nana ngo bina ko tumba pine nana bina bino ke akosala mabe bokomi ko banga mais date le 19 ezali constitutionnel date le 19 ezali constitutionnel mais ce ko bino bokomi ko bangisa so population point so ki batu mususu o ndenge ba pekisa ki bande ko mususu ya ba jeune po o ba jeune aussi ba filimbi ba sala manifestation te ba lucha ba sala oh mais c'est aussi la démocratie ya kotika comme ototika ba ujana ba sala ba campagne porte à porte c'est aussi l'occasion ya kotika pe filimbi na bandeko ya lucha bango pe ba sala campagne na bango mais tout à respect la constitution so ki ba jeune mususu ba bi ke ba ngi ba respecter constitution les 19 bino ba pekisa bango pour mais ezali respect la constitution bon so ba jeune mususu ba moni que non constitution il faut respecter au niveau majorité ba ça pe bango ça peut respect mais ya ko pekisa ba jeune jeunesse batika ba jeune botika ko instrumentaliser ba jeune botika ba jeune ba sa musana bango c'est aussi la démocratie tout en respectant la constitution mibe ko mboka bazali ba jeune botika sa musana bango na ko beta ba c'était ba jeune oyo boza ko rouler pona ba politique boko kutana na ndeko Flavien en tant que jeune boko kutana na ndeko Flavien à côté le melabino partout pona ko boulot za ndeko Flavien na lingi mobulu te justement parce que ba jeune bazali privatisé par la politique ba jeune bazali utilisé par la politique et dans l'opposition ndenge moko et dans la majorité ndenge moko biso tant que ba jeune to lingi te pona respect la constitution biso nyonso to za sima la constitution mais pona ko instrumentaliser des ordres zala makile so pana to boy eloko wana c'est ma constitution de Flavien ngolo banini le 19 constitution oui ezana ngwana mais le 19 pour ça c'est ma constitution faut ça la nini biso ba jeune le 19 aujourd'hui article 70 aujourd'hui article 64 il y a une constitution et ndeko Flavien est-ce que mona elongi ngata makena ko sala constitution wana bien que ngai na tayi parmi bato lobisa bango que non constitution oyo modèle bo salele yango ezali constitution na biso te eza ko répondre na réalité na biso te constitution na biso ezala adapter na réalité ya mboka amona biso ba traître mais lelo yo ekomi mbutu lelo yo bakomi ko bela bazo bateba sala nini constitution mo kanga bango na kingo ndeko pema na kota ndeko moko bazana biso ndeko journaliste Regan il passe na mituna tuna toujours na cadre ya actualité ya moko lelo parce que azana biso pe na Africa Info. Merci Frank Stema pour na malobo pesingai ndeko Flavien Tukundula toza vraiment na esengwa oyamba na Africa Info ndengo moni mwa dio oyo eza vraiment poto meka ko coincer au mwandambo lelo olobi vrai dialogue eza dialogue oyo ezo leka lelo na centre catholique kuna mais est-ce que okokaki koyebisa biso na vrai dialogue wana ba préalable oyo monsieur Etienne Tshisekedi asengaka liboso entre autres libération ya bandeko o bakangama et surtout bandeko misusu baza balibanda ya mboka bazozo moyen ya koyate est-ce que na dialogue oyo hormis attente ya population oyo ezake ba trouver solution par rapport à la crise oyo ezo se présenter le 19 yo ebisa biso nanu ba préalable wana pe cause à la respecter bon pour na hôtel ba préalable en tout cas bandeko balandi na banzi siko comme masolo comme na niveau à Senko bazali ba tata milimo bazali ba évêque épiscopat na banzi était ba koki kozo ba population te ndenge ba politique ba kozo ba population Senko harmonisaki yango moni bandeko majorité ba bunga ki nzela ma muke ko 55 nous avons pris acte il y a échec il y a médiation il y a Senko oh
Nan na bisiblo que Senko a comment qu'il se transformer dans mutu face à dialogue. Non? Senko a kene ko harmoniser ka ba vie, akay pas bande ko rassemblement. Bobo dialogue pour la nini. Bande ko ba lobby. Akay pas ba majorité mais bande ko rassemblement ba bi, lobby ndenge ba lobby. Ayoki bango à gauche pardon deko, ayoki bango à gauche, ayoki bango à droite. Asangisi ba vue na bango nyonso. Abi bon lobby amoni 6 points ne ekaboli bango. Ezala bande ko ya front bandeko ya front pour le respect de la constitution bandeko F Bazaïba moi la mboka fidèle baba la pesi mote parce que todo ça peut émission moko na mona mboka F Bazaïba pour la kutuna bango pour autant de respect constitution ozo mona bato respect constitution mais ozo mona pour la respect constitution eza bata majorité ba ko ngona ndenge na bango eza bandeko ya rassemblement Tshisekedi ya ko ngona ndenge na ye ozo bato ya front pour le respect constitution ba ko ndenge population ndemba zabo surtout ne peut pas comprendre na bango constitution ndenge na bango mais les 19 faisons comment ezali constitutionnel et c'est ngele sele mandenge ni otuni nga question motuna malam pour la bakeno Senko tanga moni danger ezali boso pape bobo sanate pape asa lobaki likamona aboyi makile tanga bobo sanate ayambaki mona mboka Joseph Kabila bobo sanate Obama avant bima atalisa ki pe makanisi na pour na otala ete ba président ba chef d'état africain o ba fait mandat faut ba respecter ba constitution a rappela ki bango sur l'autre comment on a biloko nyoso wana non banganga nzambe babite et c'est ngento continuer ata ba chola ki bango nazo mi rappeler na tuna bango mituna na dialogue même ça bango na ke dialogue on a système ali solikolo lisu pour sengeli population ayebaka boko zo ba bino population awa mais boy ba ke biso do sala musala contre to kuta kuna ba liste neli kamango pe na baksawa to kuta kuna ba liste moko fabriquer na ndenge na bango ndeko Flavia kota te ndeko leze kuta kota te ngana miso makati na kosa ti na sala musala ngati na suka awa Senko bandi lisusu to ko beta 7 bien que tout le monde soit Senko na font la parenthèse pour la mission même Franck Semai ndebo za wana moi boko ta kuna Senko zate Senko aza ko harmoniser mais presse yango to ba charger de communication pour ça ça ka batu na mino ba erreur grave. Est-ce que vous comprenez que Senko a organisé la rencontre Tokundole Zanakatite? Est-ce que vous trouvez normal to comme you ne connaissez pas Zanakatite? Est-ce que vous trouvez normal net bino bande konanga il faut que c'est mai bino so président il y a Rigen bino bo zalate et là likambu ya mboka et comme il privatiser na ba chaîne moko boy on dirait mboka ngo zaika ba chaîne wana pe ba chaîne no pesa information ni population congolaise baza bazo kabiso ndeko Flavien Loba bako kaete bango ba loba ka tango tina bango minduki balela rapona ni ndeko Flavien koyoka koloba on a bande kwa Senko ba chargé de communication Senko il est grand table pesa accréditation na ba presse oh yo sala musala nango to lekisa Senko bandaka ba pesa biso ata infronté to lekisa bande ko na dialogue ba pesa biso infronté to sala musala pas to lingi Congo na biso bande ko ya Senko soki bo sali erreur oh bozo sala niveau communication ndeko Flavien magazine to kundola tozu wana za engagé nga tozu accréditation te ya ko couvrir yango te musala to ko sala boko ko kate parce que tu travailles contre Moussala Bozo Sala. On a lancé un défi, déjà. Merci Ndeko Flavien. Tout pour ça, Ndeko Flavien. Ndenge gouvernement Oyo Yabadi Bange Bimaki na moi barimer to koka obenga ngo ya solote o biso to yokaki baobi eloko créa qui vraiment grand problème ou soit et salaki que dire wana et exister et ça suite ya ba poste lelo même lelo ndenge ba ke dialogue wana tango okoma isu makambo ko kabola ba poste o biso nyonso to benga gâteau et ya o créer ka problème te poto yokaki ba kabola ba ministère mususu ba ministère moko mais ba pesa on ba parti mi balé yebisa biso eloko wana ya ozonga isu. En tout cas ndelika monga pena loba soki bandeko ba ke na dialogue oyo ezali pour la partir ba gâteau ba kokuta ndeko Flavien na nzela wana zolo ba yango soki lelo yo rassemblement ba kei dialogue pour na ko kabola ba poste ba bosa ne pas sa population ba kokuta na to kundo ba kokuta ndeko Flavien na nzela na bango parce que toko dénoncer kaka toko kundola kaka population pe koyeba ka kaka. Donc na banzi ete ndenge même bande ko rassemblement ozo kende kuta na mwana mboka Joseph Kabila batala intérêt ya Congo population oyo akolanda biso et la population oyo bazala ba province ba olanda biso parce que okokanga na yo ba chaîne ba télévision okokanga no ba radio okokanga no internet mokokate to bimaka na mboka oyo to bina to ko travaillaka donc okokanga no mupepe okokate donc pona koloba ke bande ko bazo kende na dialogue batala intérêt ya population batala ba intérêt na bangote bayaka mike mabumba kokonda bakoma minene na obeta sete lokwana banomo ministre lobby okomi munene lobby okomi tonga bandako population zo souffrir salaire fonctionnaire pasi ba soda bakomi kotomboka na ba message bazotinela ndeko Flavien
batotindaka ba message pona ko 5 mois impayé matata mpo nyatiki bango ba député ba komi ko le pas ndeko Flavien tozali impayé na ba retard non seulement ça ba ndeko ba nzambe ndeko Flavien to ko sala nini na ba député bino ne bozali ba autorité budgétaire mais ole pas na ndeko Flavien na ko sala nini oh to na biso ba futa biso na 930 mais toi matata mpo nya comme soki na 12 120 soki 120 soki 1200 soki ndenge soki 11 200 na ba to 11 400 na ko prendre nga souté mais to futa na 930 ba sénateur na 950 tala kaka na parlement ndenge bato bafutama donc chambre basse ba députés nationaux to ya 930 ba sénateur to ya 950 kaka na parlement moko wana matata mpo tala mamalukeli bato donc na banzité na o etali social soki bandeko kaka bakei dialogue Etienne Tshisekedi wa Mulumba Joseph Kabila bozobi population bokokuta na population pe muto akokoka te po soki population nyonso babimi libanda bango bana bonga muke Etienne Tshisekedi bango naki na poto abo santé na Belgique na rappela ke lokwana na Belgique basalelaka ye cercueil etambolaka to monaka ngo akeba tango ye pazo kena rassemblement olenga nkoy ogeraka bokeba ndé bozo kena ba délice sanga boza ebele bokene ko sala sonité et surtout parce que bokene parmi ba contrainte bozo senga ndengo to ko loba ba préalable na bino Moïse Katumbi il faut zonga na mboka toboité à mon mboka il faut zonga mais ce pas ça mambeba il faut pas yoka il faut l'étape la justice parce que justice zo kanga wewa justice zo kanga zo kanga ndeko zo kanga so to sa mibeko mamisuji bato so vote kami bato sa mibeko et ponate soki Moïse Katumbi ko zonga zonga te wana makamuna bango bakene mais bakene te ba vanda Tshisekedi ke ovanda au fond Moïse Katumbi zonga non ba détenu politique il faut ba bima pour la liberté d'opinion ndengo ndeko faveur lo ah mona mufunga mukamate prison ba biso batakuna ebele bazakuna ebele ndengo wana parce que akina liberté ka expression koloba akufali ka maloba avant la prison ba détenu politique ba libérer bango mais o bazali na mbeba na ba problème na bato yate so dali député national yate so dali politicien nazali ndeko Flavien na ki ko violer moi na bato parce que nazali ndeko Flavien nazali politicien le logiciel kanginga na commission politique on est comme mabe donc pour ba ndeko bazali ba problème moni de là ako nyoko moni de là na marche na ça c'est bêta ngana c'est vidéo tozali ki wana ba image monana mais moni de là ba lokota moni de là à la prison mais David Mukeba ba osala ba tract ba boaka oui mais ba tract na habité so exemple yo ebangisa kotenyo sona ah papa soki to bangi mabe to loba te to kokufa parce que to sani kongo ngo siko to belango pete mabe to fana ngo na motema mabe bon to sa ndenge ni obike ngaso na obeli kongo te na lotaka ndenge badi banga olota badi banga zolota ngana lotaka siko mona motema zo beta ndeko Flavien non ezala eloko moto sito to yeba na biso to ba biso ke ba porte na biso na makala ezaka nango déjà ezalaka mukolo ndeko Flavien ko kota na makala nakina ngana pemi bakanga na bango ba maiki mukeba bakanga na bango nani confrère na biso David Dani Daniel Safu bakanga Daniel Safu bakanga ebele ba presse bakanga na bango ba menasaka biso to samba ngakutu samba na ngakutu mbala na sina mesana ngao kenanga ba tribunaux ngo na sina mesana nango boso na sani natika ko ba Congo te Congo tamboka na biso so to lobela ndeko Flavien na oluka oli susu mbala ya sima merci parce que oluka la prison peut-être parce que merci président Reagan donc to continue to mo quitter na na suka lelo président Kabila a gagné président Tshisekedi to ko babongo ceux qui te réfléchir ensemble na bande ko diaspora mingi ba ko meja ko tomboka même même na ndeko député Franck Diongo le autant Joseph Kabila tant Tshisekedi ndemi ko ko okuta ndeko Kabila lelo rassemblé kabone tende ko Flavien zo kanisa nini bon lelo na pense na rapport na Congo de gagner Congo de gagner pour na ngai na moite Tshisekedi a gagné Kabila to Kabila a gagné Tshisekedi rencontre Tshisekedi Kabila Congo n'a pas gagné parce que si on a passe la population si on a problème toi dans Congo ça va tout mibale de la bétang le bosso ils moi na Joseph Kabila na moi na Etienne Tshisekedi on a gagné l'élection a prêté serment na Oya bandimi na mikili mobimba Joseph Kabila Tshisekedi a prêté serment na IDP na limité yepe mandé sili Joseph Kabila mandé sili batumi bale wana to boy ba meso mutu carton rouge ça sauté on dirait carton rouge nga pour ngote ngai carton rouge na mona ngo comment yo zali joueur okopesa moninga no joueur carton rouge na mona ngote en tout cas pour ngai style à rassemblement ya ba carton pour ngai simbaraté et simbaraté na mona ngote na terrain moko yo moko joueur obi bo renaissance na pesi carton jaune na vita mais bino me balé bo beta terrain moko donc na mona terrain rassemblement Tshisekedi appelle Joseph que le carton rouge to Joseph que le appelle Tshisekedi carton rouge na mona ngote c'est pas position de Franck Diongo ninga quelle rencontre ya Franck Diongo en tout cas nazo encourager Franck Diongo pour bloquer souté rassemblement non et bloquer Franck Diongo d'abord azali vice-président il y a alternance pour la République
oh ils allaient plateforme ils allaient quatre rassemblement azali pe comme conseil des sages il y a rassemblement et tiens Tshisekedi azali président conseil des sages mais moi na mboka Frank Diongo conviction na ye amona na que bande kwa majorité ba respecter ba principe te banakala atali sisu ke notala caméra akende kine basadi kaka ya sukawa etienne Tshisekedi akenda kana Sun City ba roula artiste ali dingo manabi makawala donc pona ye amoni te ndenge ni lelo majorité yango ako respecter mais après si quand même occasion na ba oyo balingi ba kende après si bango chance ba kende etienne Tshisekedi akei ye Frank Diongo boyi na ye mais azali membre rassemblement alors bi ba kende ezali démocratie ba kende ba solo autant mamono kende nango ako respecter na mibeko akomona mamono kende nango soki pe ba ko rouler te malam soki ba ko rouler te malam alors ba rouler to suka kasi wapi to raison que ba journaliste soki ba rouler ndeko Tshisekedi wana siko to suki wapi na constitution bon wana bango ne ba koyeba parce que bo roula est-ce que boko rouler population est-ce que boko rouler jeunesse mboka yo est-ce que boko rouler ba média mboka yo boko kangana bino ba chaîne ba télévision boko kanga biso munoko boko cha biso na prison to koloba bon boko mema biso robomino makila ba to komé botanga lelo lumuma boboma ye ti boko ne maleme boboma aloba lelo ba lumuma ba mebele lelo ba parti lumumbi se belé bima loko ba palu ba na komba lumumba mais tomo lelo ba salate donc ba monsieur soit comme commissaire comme lumumba comme marchandise na mboka na biso ba vimi mabumu ba ki ba premier ministre lelo ba faisait des leçons eza malamuté na banzi que il faut respecter mémoire à lumumba okoboma na yo mutu makila mutu okokate kimbangu akufa makufa te ba kimbangu belé bazali lelo ndeko Tshisekedi ningo zomonde ko Flavien est-ce que kabona na diaspora pot oyo to sala mission pour la diaspora ba ngaka biso lelo oyo position na diaspora o ba déterminer diaspora za okabona diaspora za okabona bana poto mo lingande o Frank Diongo minke bana poto baza okabona mais na pesa conseil na bana poto to sala ki combattant te kanga pona ki combattant to sala ki combattant ya banti valeur c'est bon mais place vérité zali pas oligelunga mutonante mabe on a conseil na pesa bana poto za okabona pona batu musu baningi te Tshisekedi kutana Kabila pona batu musu bamona ka mboko taka Kabila na bomba mboko yo mais na ko rappeler na bana poto biso nyonso za na part à responsabilité biso nyonso to bomi mboko yo il est grand temps biso nyonso to solo la ko solo mona mboka Etienne Tshisekedi na Kabila et ko pesa pe occasion na bana poto ba Congo Madera mona mboka Madera tunanga mende ko Flavien mais awa yo moni ndenge ni nabité ba odon bazali ebele Rex ya kana ye azongaka bazali mo ebele o ba ko tia makolo te bo ketu akotia makolo ate mais tango bande ko ba ko solo la et qu'on peut appeler occasion pe na bokechu azolanda mwana mboka bokechu yepe aya na Congo parce que ba radicaux lokwa Tshisekedi lokwa ba olenga nkoyi lokwa ba misuno so ba ke ko solola pona kimia c'est que epesi pe kimia na bande ko ba na poto ata mbanda ku oya na mboka na ye honoré mbanda oleka vanda kana na poto butu mo ikofinga kana kaka régime solution ngona te combat so ezana kin o bande ko Flavien ba osanga na kin naza ko na population prison pe zango pembeni na pe banani bazao mais nazolo ba pona message ko ba ona lobaka na TV ona lobaka na TV mutu abungi yango pété donc pona ko lobake bande ko na biso ya diaspora ba combattant tout ça la combattant ya anti valeur côté les mela mabe mais côté mela ka ba individualité parce que olingi yete olingi longi na yete wana mabe donc na banzi ke poto za okabola ba combattant ba kaboni ba combattant muso ba comprendre ngai nakuta mande comme ça poto to ba combattant mais nous sommes pas des combattants comme ces combattants là mais ne pensez pas que tous ceux qui sont en Europe qui sont à l'étranger sont des combattants nous sommes des vrais combattants bon tout le monde va faut combattant manani bon comme ça biso dombo va faut combattant de manana va faut combattant to bité mais là on a senga ba combattant et comme ngonga kimia to tonga mboka na biso to finga ga libanda te bo to pe courage ya na kin bolobeli pe na kin muto kanga bino pazate mais pona ba crainte ya ba ndeko na biso oyo ba monike ba sala ki ba beta ba politicien ba sala bo ngonga ngoyo oyo zali oyo to sangana pote bozonga na mboka na bino Congo za mboka na bino kuna boza ba paya ata boza ba double nationalité tozo comprendre ngo bino eza ngo normal po bovana na mboka na ba paya malamu mais bozonga na mboka na bino ba combattant mingi longonya pona combat bozo mener mais na sengi combat ezala banti valeur occasion oyo ya raconte mon mboka Etienne Tshisekedi na mon mboka Joseph Kabila ezali pona ko permettre super bino bande kwa diaspora
Ceux qui bango mibale ba yokani kimi ekoti ba libérer ba prisonniers politiques, ba libérer ba détenus politiques, ba libérer ba ndeko nyonso, ba libérer ba combattants ya Filimbi bakanga, ba liberté ba commandant Lusha, ba liberté ba libérer ba combattants nyonso, ba congolais ba jeunes nyonso, biso pe to ko sepela, bino pe bandi ko zonga na mboka na bino, bobo sane bobo na ba politiciens, bandi ko ya parlement zali a élection ko zala, to solo pour la élection bozo ki pe ko voter, botel pe ba ko bongo la mibe ko ngo so constitution pour que bino pe ba combattant, bino ba diaspora, boli misanga mo combattant, bino diaspora bon vote à rapper et kozala malamu donc na banzi était rencontre oyo et dali dernier virage oyo to pesi na mona mboka Joseph Kabila dernier virage oyo to pesi na mona mboka Etienne Tshisekedi biso banani biso population bavanda basolo la kimia to boy makile tanga Thomas Kilé en tout cas to komi na suka to silise mission le ndeko Flavien merci na disponibilité mais va to kabona les questions moko ya mutuya to moni bandeko o bazo gérer mboka lelo bakitisi biloko autobenga bilo kolia ya kolata pour na fête na moins de 18%. Oko bakisani ka mona ezali ko flatter population, ezali ko gérer population bien. Au moment d'information telelo ba ministre o gérer lelo jusqu'aujourd'hui tout le monde a média télé 50 que bilo ko nyo se kiti na moins de 18%. Mafuta voilà mbelaka bilo soso nyoso pour ko fêter bilo nyo se kiti na 18%. Jamais Kambinga ministre de l'industrie à votant. Tala, au moins ma blog mususu. Tala vanda botu mulana ngai mwana mboka France tema. Quelque chose est bien aussi, pour ça fêter bien. Made in Congo mwana mboka. Et comment inango business ya jamais Kambinga. Made in Congo. Makambo se obi to na ba savant belé na Congo ba fabriquer ba banité. Est-ce que oyebi ke na Congo oyo so ke na ba province okuta batu bato sala ba kiti na maboko otali art otali décoration okondimate so ke na limité awa na place commerciale okuta ba congolais made in Congo solo ne yangwana made in Congo za oyo mwana mboka jamais Kambinga wala kisabiso te yo société bato zaka nango banda kala awa ba expatrié ba yana bango banda kala awa bazana ba ici na bango yo made in Congo ke ba peso pourcentage to ba monenge le kanango jamais Kambinga azo ba population te ba ko ba diminuer na ba 18% papa ba calculer to bi 18% réduction mais na tonini banque centrale za na tonini ba congolais bazo futa na tonini na lobaki yango ba député ba lele pa ndeko Flavien lobela biso to ya 930 to ya banque za na combien na minito kende na marché parallèle to za combien tant obikisi na 18% bobeti ba kaki ba otekisa bato na bato papa biloko zo mata na dollar na mboko to mona na mboka musu to mona eloko na te na Congo biloko mata na dollar na Congo biloko mata na dollar Rama Thompson tant mobutu banote na combien $5 lelo Rama Thompson ne comment na combien soso momo combien au kabola na aucun zando ba kabola soso na 4 parties imaginez Thompson ne combien au kabola tomate boîte à tomate comment papa boni bo so ba population mais du Congo ya wapi mais du Congo comme on sa publicité il y a entreprise publique il y a entreprise privée il y a batou on laisse dans la télévision jamais Kambinga kendeki on va ça to boinde biloko wana biloko ko ba population ngande ko Flavien ko le karaté yango mona ka keno biloko jamais Kambinga ay moment donné nga comprendre ngote tant na comprendre ngo na kata Gilles Moulembi bien attaché de presse il y a jamais Kambinga na kata collecte biloko jamais Kambinga pas parce que journal na ngai magazine nga to kundoliza dia population pour na ko ba vérité na population so na moninga kule za anti valeur na tiki na ngai quelque soit mbongo no na tiki to kama lo banende ko Flavien bato batali biso ebele balingi ndenge o réfléchir lelo alors poto kabona en résumé na notre lobby na émission lelo merci beaucoup mwana mboka Frank Stemai ezali lokumo na lobakango ozali mutu aliboso approchanga na micro na non mutu aliboso te na parmi bandeko ba approchanga parce que na babosa été bandeko basé belé na ba presse surtout internet en ligne ne bato balanda ngo na mikila poto surtout courage mingi parce que ba eko nous est très favorable pour flatter et puis pour flatter président Rigente donc pour flatter binoté na musala bozo sala na ko remercier parce que ceux qui bande ko Congo bande ko na biso ba congolais ba mikila poto ba Hollande biso zali grâce ya musa au se déplacer oye to sololi et ça nga peu bien na sololi bande ko pe ba découvrir ndeko Flavien ngoto ka to kanisaka azo raisonner nini raisonner nini pour ko la vidéo yo par exemple gouvernement pour ça na télé 50 wana za problème te na ko beta 7 beta c'était pour na rappeler na bande comme Mikila poto yango na loba ki na ngona bande ko na ki combattant pour na banti valeur oui qui combattant te pour bolingi Jean-Marie Kasamba te ndeko Flavien aza indépendant ndeko Flavien asala kate na télé 50 ndeko Flavien asala kate na Congo Web ndeko Flavien asala kate na BRT ndeko Flavien asala kate na Desas mais chaque jour bolanda magazine ndeko Flavien asala kate na canal Kin ya Jean-Pierre Bemba mais bolanda ngai na canal Kin bolanda ngai chaque jour na Desas télévision ya mwana mboka papier konjo bolanda ngai chaque jour na Congo Web ya mwana mboka Gabani Shaban bolanda ngai presque chaque jour na télé 50 et pas mwana mboka Jean-Marie Kasamba pire vient nanga
azali na obédience na ye, vie azali na conviction na ye, nga azali na conviction na ngai. Mais vie apesa nga chance, magazine na yo yamba na yo na yambaka na Alexis Bato. Bandeko bela bana baliboso na nga télé 50 ndeko Flavien tenga mité. Bobo Sanaté Jean-Marie Kasamba, azali président na biso ba journaliste awa provincial. Il y a UNPC na ville à Kinshasa. Donc chaîne à télévision, cause na chaîne télévision Kingani. Ngala za l'espace danga comme indépendant na lekisaka pas Jean-Marie Kasamba. Ndenge na lekisaka na Canal Kin, ndenge na lekisaka na Congo Web, ndenge na lekisaka na Desas, ndenge na lekisaka na BRT, ndenge na lekisaka na ngai. Tozali ba indépendant. Ndenge yo zali indépendant, ndenge zali indépendant, ndenge rigene ba ndenge Eliezer, azali indépendant, tozali ba indépendant. Alors, l'élection, ceux qui ont une émission dans la chaîne pro majorité, à comme la majorité. Ceux qui ont une chaîne opposition, à comme l'opposition. Ngai nazali na population. Ndeko Flavien azali ni na majorité ni na opposition. Ndeko Flavien azali na population. Opposition ngai azali contre banti valeur. Ya bandeko bazana opposition na dénoncer mabe na bango, bandeko bana majorité na dénoncer mabe na bango, na tanaka para population o nga na vanda na bango, po nga na vanda na population nga za population. Total ndenge bandeko baka mamboka, na bandeko opposition ne ba dribler biso. Ya mbalo yo 2017 bosaka na biso te, 2017 bokozwa tenté. Merci de Flavien. Toko Minasuka, merci na batmus batali biso à travers le monde. Les émissions politiques. Nous avons président Regen Bomesana, président Regen et écoute monde politique. Ngana koti ka terrain na vite fait. Merci bande retour ba wewa pe ba ba ira biso to na ba 400 bango. Moi to vivre exactement. Lelo moi makambango eko maliso na moi rapidité. Ça dit bazo faciliter biso na moi ba information tina fin même question sur toke mba. En tout cas merci na de tout. Moi ba merci pe au salaire bien yo yebi biso to uti mupandi wana donc mingi bato ya Congo France et bato ya Afrique Info nde bana poto binomo boyebi information première main lelo ezalaki déjà ouverture ya ba travaux ya dialogue national politique mais bon moni comment Afrique Info to kiti déjà na terrain poto soit déjà ba analyse ya ba pandi sango oyo basoki para na politique poto pe sabino quand même idée poto pe sabino quand même vision ya makambo ndenge zo tambola. Merci na la baronne de Genève Mama Tete Liongo, merci na merci ko ya Gobe Lisha, sans oublier Sergino Munzila na kati ya Paris et puis Joël Kandalix na kati ya Londres. Merci for l'instant. Merci beaucoup Regen, bon travail. To yambi yo za grande famille na yo déjà à Ozali très à l'aise. Merci d'être là quoi. Voilà, merci beaucoup donc na Ricky Kabambi également, le boss frais, yekane to bois qui na poto po mikolo yende. Nous vivons l'époque de Rick Kabambi, le boss frais. Merci beaucoup à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à président Regen, merci à Maëlle Sadiki, merci à Hilaire Clark Nyoka, merci à Gloria Olangi. Et puis je n'oublierai jamais d'Aili Laure Luyezo. Donc ça c'est la grande équipe d'Africa Info. Merci à vous et à la prochaine. Surtout prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Africa Info avec Frank Stemai. Kiandankala twende X-Bass Marandura